D'accord. Voilà, Moura de la presse, Bazo vraiment partout dans le monde, Moura. Balobi ke Moura, Olobeli Kofolo Mide Belé, mais Libanda, ou à moi côté à deux. C'est à côté, Monica Bato Banakat. Face à face. Voilà. Bata sans impact. Balobi qu'on préparait ma question à OP. Voilà. À 30 personnes pour leur remise 100. C'est voilà ça wana. Banani bazala kati kuna ba mijuela. Ba kola YouTube bango. C'est que tout bagay. Conférence de presse ya Koffi Olomide. En tout cas, tous occasion pour tâter pour Koffi Azamutu à respecter Ratana et à Senga bateau. Rendez-vous 16h. En tout cas, biso tous les mois retard, moi to côté ça. Mais vraiment Malika. Wow, master, Yaga. Master, ngalo bongote, pardon. Yande rolanga, omona kuna makolo kuto belelanga ibongo awo belela. Bonjour Boni emo abafantu zela nanu. Master, loba nanu te. Omona nga dana traverser makolo belelanga ibongo awo belela. Ah vraiment, batutu ba otala yo emo pour Koffi Olomide. Bon, moi je non, par exemple, on a Koffi Olomide, les autres en ont des journaux ici. Voilà, balobi ke bagwa kisibino libanda D'accord. D'accord. Voilà, Moura de la presse, Bazo Lukayo vraiment partout dans le monde, Moura. Balobi ke Moura, Olobeli Koffi Olomide Belé, mais libanda ou à moi côté à deux. C'est à côté, Monica Bato Banakat. Face à face. Voilà. Voilà, Carmel Odia. Depuis Yaki Balobi, depuis Yaki 13h. Tu quoi? Bata sans impact. Balobi qu'on préparait ma question à OP. Voilà. À 30 personnes pour leur remise 100. C'est voilà ça wana. Banani bazala kati kuna ba mijuela. Ba kola YouTube bango. C'est que tout le bagay Koffi Olomide qui mi ba question. OK, question il faut côté biso. Pour ça continue sur ça pour toza tozele la bango. Voilà. Toza libanda ne tozele la bango. Merci. Donc tout le monde peut ken pena zali à Makizembe. Photo en tout cas, toye conférence de presse ya Koffi Olomide. En tout cas, tous occasion pour tâter pour Koffi Azamutu à respecter Ratana et à Senga bateau. Rendez-vous 16h. En tout cas, biso tous les mois retard, moi to côté ça. Eza faute ya Koffi Olomide, eza faute na biso mo to respecter tante. Donc yezala nango. Mais ken pena jusque là toza on a retard à 2 minutes. Non, pardon. Koffi Olomide ezala te bato basala émission abo kota ba journaliste
biso to respecter tant Kofi apesaki te. C'est ça. Merci beaucoup. Non, voilà. Si tu peux respecter tant Kofi apesaki te. Mais ça c'est pas quoi le Que merci koyo. Bakolo YouTube biso. Ozali bana banani nde bana. Kasi bato ba respecter. Respecter moment Kofi apesaki bana kati. Biso to respecter te to retard. Soken pia na se kozali dessus. Et na dessus te po embouteillage ya Congo nde na dessus na embouteillage ya Congo. To senga ba konsibo to nga banzela po embouteillage eleki. Donc soki to komi retard bo eza po embouteillage eleki. Na foti na pesa na bato balia ba mbongo ya kotongela biso banzela, c'est ça. Ah oui. Na pesi Kofi forti te. Na pesi bato bolia ba mbongo banzela msusu tongama te bino nde na pesi bino faute. Merci beaucoup. Donc biso to respecter RT, c'est ça. Merci beaucoup. Ça là, on va bande ba moni, on va mi